Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bolamuka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo poninite bino bandeko yonso ya libanda ya mboko boyebaka kolanda biso bongo na nzila internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Bayindo Bolamuka ekoyaka o mabota mabino natina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alati na basufa toma ya tombola na mokuse moindo ya lelo mobola ya yambonzo kande ye moto fandi na mabele yetonda nkita talantina ne songia nzila fumukusu ke munzala mpanda na ngola bayeli susu bongo po ya kokoba misala ya 1921 po nini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumu kimbangu bayeli susu bongo kozongisa moindo na esika bungela talantina manaka mabiso makobiange makabongo Bayindo Bolamuka tokoliki mposo eleki bolandaki biso na masolo na ndeko na biso tambikoka. Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? To solo laki tomekaki ko panzanteke tomekaki ko fongola mwa masolo yango mpo pauvreté ya lelo ezetango mosusu défini na nzala ya mosuni. Pauvreté ya lelo eze défini tango mosusu na malnutrition ya bato. Pauvreté ya lelo eze défini tango mosusu na nkufa ya bato na maladie ya bato ndenge tomekaki ko épingle bandakisa ebele mokolo yango okokenda na hôpital soko zena misolo te bakosimba yo te wenze kesana wenze mosusu po ya bariche wenze mosusu po ya bapauvre baetelo ya bana ekesena etelo mosusu po na bariche etelo mosusu po na babola tant lobi etelo école bomo yekesena bomo mosusu po ya bazui bariche bomo mosusu po ya bazangi babola eleli ya bato ekesena eleli mosusu po ya bariche eleli mosusu po ya babola bizaleli wana ekabwani biloko yoso ezemi mibale ba classe wana eze subdivisé classe moko po ya bariche classe moko po ya babola cimetière mosusu po ya bariche cimetière mosusu po ya babola mesko bato yo bakei na ekolo ya bariche po bazera eloma bariche. Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Wana et alaki masolo ya mposo eleki ya biso na ndeko tambi mais motuna wana tozongisi yango po ya kolimbola pauvreté wana ndenge tokoti koloba wa tout à l'heure pauvreté wana eze expliquer na nzala ya bato. Pauvreté wana eze expliquer na kozanga nkisi ya bato na kozanga bilei ya bato. Mais biso lelo tolingi toloba pauvreté wana eze na ba couche sociale yonso ya bayindo moindo yonso aze pauvre. Tango balobi pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Balongoli batote. C'est-à-dire ata biso mo contre biso toze ko sala betelo mibale deux classes différentes. Classe moko ya bariche, classe moko ya babola. Biso lelo liboso na bino tolobi toze be na classe moko ya babola. Tozebe na classe moko ya babola. Ata ba oyo bazeko mimona lokwa bariche. Bango bazeko kabwana bango baliaka bakendaka kosomba na supermarché. Bango soko balingi ba voyager bakendaka na first class. Bango soko bakufi bakundaka bango na soko na nécropole. Bango bakundaka bango soko na nouvelle cité. Bato yonso bayindo yonso bazeba pauvre. Moto mosusu akokia loba mais nayebi moto kingandi abwaka ka $10,000 na ba concert akobwaka ka ba 50,000 na ba concert apesa ka ba 50,000 po ba yemba ye mais biso lelo tolobi na ba oyo babimisa ka ba 50,000 wana po ba yemba ye baze pauvre. Pauvreté yango sikande tokomeka kofongola yango malembe toyeba pauvreté nini mondela installaka awa epai ya bayindo.
tokoliki ya tango bandeko nyonso bakomeli biso na balandaki manaka na biso miuti koleka balobi ndeko Ndombele koloba te baafricain yonso nde baze pauvre baafricain yonso te nde baze babola kogeneralize te kabola makambo baze babola o baze bariche baze bariche mondele tango ayaka azwaka classe ya baindo adwi baindo tozei koloba bango mikolo yonso aformate alongoli bango mayele ya tata mokeli alongoli bango kozala alongoli bango conscience po kozala ya moto nde conscience aloni nini aloni ya conscience to epenglaki bajare ya inconscience ebele poso eleki mwasi ya lelo apreferaka miteka kateka asala mombongo marchandise ya yambo ya mwasi nzoto oyo esika touti nzoto ya mwasi nde ayaki sacré to epenglaki lelo baome politike po ya bango oyo epusi malamo kolia ye na libumu na ye to libota na ye ayebi ta ze mokonzi mpo bakonza mibali abosani kakomaki mokonzi po asala mpo ya bolamu ya population na ye pauvreté oyo tolobelaki na Afrika. Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Mais justement parce que bakutanaki na loposo pembe. Parce que bakutanaki na loposo pembe ni tete cela moyindo akokiaza la mobola te. Lelo moyindo aze non seulement mobola na kozanga misolo, aze mobola na bagage intellectuel, aze mobola même na spiritualité. Pauvreté oyo biso tozeye kolobela eze na bakouche sociale wana yonso. Bon, mais politique na biso babola. Raison pour laquelle un simple ministre y a Europe facilement ko gangela ba président y Afrique. Pour baser ba pauvre. Organe ya décision c'était. Tokoliki ya Mondela installaka to tangi charte de l'impérialisme moi bambalebele na manaka na biso. Principe de base na bango divisé pour mieux régner. Dirigeant, président azangi confiance na peuple na ya zeko kamba. Dirigeant politique azangi confiance na mabele na ye. Peuple entre bango bazangi confiance. Bango moko pe ba homme politique entre bango bazangi confiance. Nani azeko pesa na nani, nani alingia pesa na nani, nani azeko kanisa ko pesa na nani, to vivaka na confusion. Ndeko moko komelinga na WhatsApp alobi ndeko Ndombele ko kritika katango yonso mondele te po bawe bazeko kamba bino kuna bomoni mindele te. Tango biso tozeye kokola à chaque fois bafingi mwana moko mal éduqué ba parents na ye bazalaki ko s'en prendre na moto wana soko fingi mwana mal éduqué d'office ofingi ba parents na ye po mwana se dikaka te. Donc soko moto moko fingi mwana na yo mal éduqué alobi na ba parents oyo bazalaki censé ko éduquer mwana wana. Tango tolobaka na ba dirigeant politique na biso bazé ko foutre rien tolobaka indirectement na moto yo apesa ki bango éducation. Wazala ki censé ya kopesa bango éducation loposo pembe. Élite intellectuelle basé ko tanga lelo tozé ko mona tolobaka yango unité de mesure et intelligence et nkasa diplôme d'état valeur ya moto lelo comment limiter na nkasa wana. Soko zena papier wana te lokwa biso bandeko Ndombele boye to twa kintango ya koleka na etelo yango te toze moindre toze na moins de valeur po tozangi nkasa wana. Mais tolobi esika tokomi lelo na pauvreté oyo ezingeli Afrika esengi ba ministère ya statistique ebotama secteur na secteur bazala kosalaka statistique ya makambo yonso ya makambo yonso topesa ki bandaki sao moloni
moloni a observaka ndenge na tigrene ya bite kote konanga na sia mabele si masoko ya poso mibale fona mona mituna yango na pépinière ndenge na kolongola na pépinière na keina kotia na ba plate-bande et ko sala autant de semaines kaka soko aze kolala kolamuka ye moko aze koyeba ndunda oyo ezwi retard ou pas po aze koobserve bato baze kotanga bato batangi tokei na ino na secteur ya éducation po yango nde toze komona l'état na biso aze kobimisa etuluku ya misolo aze kobimisa ba millions de millions pour secteur wana balobi secteur de base yango aze koformer bato éducation enseignement mais to bandi kotuna ba intellectuel a liboso na mboka oyo babimi na mbula nini lelo baye baze ko kamba il est trajete baye ba utaki ko kamba il est tra la kite to saki ko loba yango tango yonso mais bato wana de génération en génération ba épuisaka ba valeur soit disant kuna na élite intellectuelle mais total rendement na bango sur terrain ba ko sala gagner pauvreté sur le plan scientifique ezeko régner aussi le tato na ba titre lolenge moko na mikili ya poto toze na ba licencié bango kuna ba na ba licencié toze na ba gradué wa bango kuna ba na ba gradué toze na ba lelo soko ba master na ebité soko limbola kanini biso to kopia kakaka lelo pe biso pe toze na ba master na biswa master kuna yango ezeko sala ba recherche scientifique et avancée et pas ina biswa copie coller mondela la kisi yote formula ko sala koka mondela la kisi yote formula ko sala tonga malobi akumbeli yo mayele alobi ye ko civiliser yo to s'emprenaka na élite intellectuelle pour reproduire exactement maye mondela lingaki ba reproduire exactement oyo mondela imposaki c'est-à-dire batangisi batonini bango matière na bango bandi kokutana na biso na mondele sans mondele moto moindo néant sans mondele moto moindo azo na valeur te po totambolaka bolumbu po toliaka likolo en kasa po tomelaka mai soko pe na nkasa tomelaka mai kokitaka kana suru soko toki na maboko. Mais dans le 18e et 17e siècle, 17e et 18e siècle, botanga histoire à Belgique et botanga histoire à France. Basalaki ba cannibal, ayibi mwana ya moto, ya voisin na ye. Bakei ba découper ye na sima ya ndako. Tolobi ya wakaka na 17e siècle. Poto kenda na biso mosika te. Soko Belgique akutana na République démocratique ya Congo te. Na mboka na biso yo lelo Belgique ekoki etongama te mais bozonga na bamboka wana na 16e siècle wana biso totonga wana biso tosala na pesa kaka ndakisa moko ya moke soko bato bayebaka kosala formule ya mboma banzoto ya bapharaon te lelo ezeko existe nzoto ya Yesu boyoka kuna ba découvaka mikwa na tomba telpiot wana bolandaka le tombeau de Jésus biso tene to réalisa documentaire wana mais banzoto ya ba pharaon oyo ekufa oyo bakufaka yambo Yesu abotama telelo yali bauti kolanda te bauti kokanga soko ba touriste moko misato ba profanaki nzoto ya pharaon moko balingaki basala na yango bolingo mibali lokola bayebaki bayokaki masolo ke ba pharaon noir bazaki ko détenir pouvoir botala bibembe wana ekufa na mbula nini mais le poso pembe yeyi lokola touriste alingi asala relation sexuelle na ba corps wana bauti kolanda yango elekaki na etando mokili mobimbelandi mais moyindo yebaki ko batela même nzoto moyindo wana ba pharaon à l'époque bazeko mela mai na bakopa ba coupe en or
te élite intellectuelle ba bomi ba continuer formatage o mondele asalaka na bileko eleki mondele a formaté bango a pesi bango mosala a recommandé bango ya kokoba na formatage wana te élite intellectuelle ya baindo pauvre o basilisi na ista ba réparateur basilisi na académie de mauvais arts basali bikeko malamu asala ekeko simbi tas malamu asala ekeko simbi mbeli ayebi kosala mbeli te ayebi kosala machete te ayebi kosala tas te formule ya saleli tasi ya ekeko même formule ya kosala tasi ya solo oyo bato bakoki bamelela mete telelo tasi c'est importé caro tozalaki na biloko ya mike bazalaki komeka caro ekoki ezala importé te awo. Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Pauvreté est dans tous les secteurs. Pauvreté wana tout le monde a kagate malnutrition ya bana baleite et kuna basali bote te pauvreté wana est dans secteur yonso. Politiciens yonso bakotia soko kaka komi na pouvoir komi moyibi. Ata bango babongisa et pas ya bango ya ka moyibi te ya ka bet détournement to yebite babongo lango na nkota mosusu soke ko pesa eloko nini mosala nini détournement wana. Politicien nyonso ataze ko maniola français lokwa azeko lokwa maye zeko bimana robinet soko kaka ba pesi ye bokonzi akoyiba. Pauvreté tokei na baome religieux bakote ya kabato nini bakote ya kabato makambo bango moko bayebite makambo bango moko baseko maîtriser te tolobaka wa tango catholique asali ba marche na ye po balongola président Kabila catholique motamema kombo ya Yesu biso tozaki ko kanisa catholique abombela biso elongi ya Yesu ya yebi yango mais to kamwe catholique pa bimisa ba photo ya terre ya film po batambola nangolo kwa Yesu. Mais quel niveau de pauvreté les sous. Mais bato wana matin midi et soir bako prone kombo ya Yesu bako prone kombo ya paradis bako prone makambo yo ba maîtrisateur okosambela nkoko na yo oyebi misala ya bankoko na yo okobelela nkoko na yo oyebi nkoko na yo asalaka nini ingeta tondimi bankoko na biso toyebi te misala basalaka Noé asalaka mosala nini Noé soko kwiti te na kotikala ka bolumbu liboso ya bankoko na ye pe bana na ye Noé te malamu belela Noé esika tokomi lelo bato balingi mingi tolobaka inconscience nde ezeko li engrais chimique inconscience nde ezeko li engrais chimique yango na biso baye tozalaka na eleko ya mobikisi tozalaka ekenge makasi tokebelaka po mosuni ekosaka lelo nazali kolanda etando soko bati 15 missions po ya ngai ce que mission moko nde koki ezala mission ya conscience okolanda na tongo émission na tongo tango kaka bato bazali kolamuka 5 heures bato basala mwa losambo ya tongo kobenda nguya tata keli likolo na se okuti émission ezali kolobela makambo ya sexualité tata soka la muki na tongo mama kopima yete pesa yepo atambola dégager po lula tena wana na tongo tango moto alinga banda mokolo bofandi mwa sima ya ngonga soko bato bakei mosala te bao batikali netando bakolanda lisusu mission mosusu conseil sur la sexualité donc soko tali be mission zo minamitano c'est que moko kokezala émission ya ntina soko bolongo na be mission ya sexualité bokei na be mission ya politique FCC cache divorce FCC cache basali boye boko nager basusu balobi boko zo hyperkite basusu wana ba responsable ya mboka et
bomo ya bato ezali koleka kaka na distraction wana kuna bati nalandi lelo na ntongo naoki motema pasi dessin animé mais ezali koencourager homosexualité na kati ya dessin animé balesbienne basi na basi ya dessin animé babalani lelo ezali koleka na etando botala pauvreté ezingeli baindu epai na bango secteur ya média ezali très bien surveillé très bien surveillé tolobi epai na bango bozali komona lelo basaleli bana na bango ba iPad mais ba iPad oyo basaleli bango ezali na programme oyo ezali koya kobalana na ba matière bakendaka kozwa na etelo donc ezali appui na bagage intellectuel ya bana na bango epai na biso wa contraire bana bazali kozwa ba Android e bana ngo ya lelo bayebi telefone ekoleka bakulutu okokamwa mwana moko koyotia kata yebi ba site pornographique ayebi ba site pornographique etando na biso pauvre mais politique na biso pauvre et tobosana te tango oyo bamemi biso na ba distraction ya ba politicien FCC cache Lamuka telemi kuna vérité des urnes kuna balobi FCC motaze ko bloquer chef de l'état famille politique ya cache balobi kuna soko FCC keba FCC balobi masekina bango to telemi wana esika moko bazé ko bunda pour extermination ya race noire. Balkanisation ingeta bato bakomi ko répéter yango lelo na zeko mona bato mosuba benga kangai ndeko ndombele pona nyinyo lobaka teke République démocratique ya Congo toze sous occupation ba Rwanda ba coloniser biso tata te ndeko na boy ko tanga kombo na yo miyebi Rwanda nano coloniser République démocratique ya Congo te pe Rwanda ko tikala ko coloniser biso te mais po bobanga ka yango botakina ka Rwanda pour banga kabolo que ce sont les Américains, le Français, le Belge, ne basé na simaya Rwanda et kenda bato tika la bato. tuer, il en restera un. Bosembo zena ntina te bati yango bizeuzeu. Pe lokuta ta soko bakoti yango malasi kolumba be solo nango mabe ya lokuta. Boyebi ke Rwanda kotika la ko coloniser République démocratique ya Congo te. Nalandi ba politicien mosusu bandeko na biso ya soko ya anadeke ba memaki ba brique ba memaki ciment na siège ya Union africaine po bala kiselembo bango balingi clôture kota na Rwanda entre Rwanda na République démocratique ya Congo elembo wana yango ba memaki ba ciment yango ba memaki ba brique ngeta ezena ngo malamu bakoki batia mais tozena 9 frontières est entouré République démocratique ya Congo est entouré na 9 frontières soko bo clôturer na Rwanda bongo entre Burundi bongo na Uganda mais bazone wana yonso yango bimisaka ba rebelle te boko sala clôturer na 9 frontières yonso wana te to traité ba effet mais to traité cause nini ezeko sala République démocratique ya Congo est avancée. Est-ce que ceux qui kaka na République démocratique ya Congo point d'interrogation. Mais biso to kokenda ko pesa bino biyano. Ba yo ba kei na Angola. Angolais est évolué. Angolais est avancé. Ba yo ba kei na Congo Brazza na ngambo ya mfwa. Est développé. Ba yo ba kei na Uganda, Afrique noire yonso est photocopie. Na Angola wa tango Edouard dos Santos azalaki bato yonso balobi azemo bange alembi aumeli na pouvoir a céder pouvoir na bilenge po bilenge nde bakoya kotombola basala bokasi ya mboka mais lelo saki ya loso combien en Angola lelo dollar est combien en Angola et mona na kapeli soute awa pepa ina biso ezalaki ndenge wana Kabila motabomi Kabila kenda et sala bien président Kabila mopanzi pouvoir ekei na opposition
pouvoir et une opposition to yoka ba jari ya ba discours na opposition o ezelo kwa mobali azeko ko draguer gorigo sonaye azeko loba na ye makolo ko bimisaka miele soko motoki na yo ezemiliki ya Hollande suki na yo ezelo kwa suki ya mami wata amona pe mami wata nano te moi si pe alembi moi si alembi amoni pe vraiment na langwisi mobali oyo mais bakoma esika moko lobi ezala papa na zena retard eloko liboso zezoba okoki okoma na retard ndenge nini maloba yonso ya docilité bungi yango tomoni na opposition bazalaki awa bango bazwi ya nzambe maloba epai ya nzambe bango nde bazali na souci ya peuple congolais lelo bazwi pouvoir une année ya pamba basombi ba château na poto basombi batongi ba immeuble na Kinshasa to na République démocratique ya Congo ata moko ta kanisi petit peuple ata moko ta kanisi petit peuple pauvreté yango tolobaki pourquoi l'Afrique les Africains sont-ils devenus pauvres loposo pembe atangisi ba homme politique nini atangisi bango nini bolamu ya poto soko bandika ka pouvoir banda ko somba na poto tango esi ba funguli ba compte bancaire boze koka awa eze soko toze soko na 13h biso ndenge toze ko sala émission boyoki pauvreté na ba homme ya christianisme baze ko nganga po nzambe na bango lokola ba constataki ke nzambe ayokaka bango te bomoni esambeleli euta na mongongo moke e mata mongongo likolo nzambe akomi mosika baindo to misalelaka richesse ya baindo ezalaki cerveau tango wana bazali koloba soko bange ya moindo abungi eze bibliothèque mobimba nde bungi na mokili qu'un vieux africain meurt c'est toute une bibliothèque qui disparaît bibliothèque nde bungi po bankoko wana bazalaki ko détenir savoir bakoko wana bazalaki ko détenir intelligence et sagesse il y a un niveau très élevé sans diplôme d'état sans classe ya mondele mais lelo ba université ezeko botama combien des universitaires basés comme Bima Afrique na biso pauvre to zalaki na masolo na ndeko moko azena mikili ya poto ayebisi ngai na téléphone alobi ndeko Ndombele confiance bozé ko pesa na ba chaîne ya télévision confiance bozé ko pesa na ba chaîne ya YouTube bobo sanate mondela sala rien pour rien ezena eloko te mondela dépenser la kana bomo inaye soko eze te kolandela mental ya baindo akoki a disposer ba milliards de dollars ndenga disposaka yango rien que pour surveiller ka cerveau ya baindo lelo bokomi wapi bokomi ko raisonner ndenge nini tango azali komona bozali kokoba formatage oyo atikelaka bino ezali koarrange ye bazali kokoba komeka bakoponaka barebele na kati ya élite intellectuelle bomona niveau ya pauvreté tokokenda na bino malembe na masolo oyo pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres pauvres wana ezali sur tout le plan même sur le plan mental moindo azali pauvre ndenge nini pour intérêt ya mondele aya joueli yo cop yango ezali nini kenda kosala rébellion ezali na expression mobimba rébellion ezali na langage nango mobimba tumba bamboka mais tomonaka biloko adef na loi sala adef na loi revendikaka nini lelo s'il faut tofanda tosolo barebele ya adef na lu bazali ko revendike nini bokomona ke barebele wana baavançaka te bazali mpe na posa ya pouvoir te
mais pour ya bango ezenini bango batiaka ba instabilité na ba zone wana tonda na ba minerai po banani bazwaka ba minerai wana ba impérialiste bolandaki awa tangu Beni a réagir Monisco yenda complotaka na ba ADF nalu te eleki peuple formaté peuple pauvre ba dirigeant politique pauvre ba koki même pas eleki même pas na média congolais eleki te endenge tozele lowa okoki oloba na Beni kimia ekota na Goma kimia ekota mete bato bazé ko kufa ba femme bazé violée chaque jour ba massacre ezé ko salema chaque jour maintenant il y a côté le malo ba poya bolamu ya peuple te sachez-le sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas Fumu Kimbangu ndako ya kolongola pauvreté wana Fumu Kimbangu ndako ya kolongola pauvreté sur tout le plan moyinda koyeba ke babele la kanzambe na konganga te ozema kelele moyinda koyeba ke batanga katene telo ya bapaya pobo mibongisa moyindo na Fumu Kimbangu ndako yeba boko misale la biso bozena biango posa na lisungi ya milimo ya bankoko la bino sans Fumu Kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas tolobaki yango tomoni ndeko Félix Tshisekedi aye président de la République démocratique ya Congo ingeta soko kaka ko beta tolo ndenga betaki azé chrétien pratiquant wana ez échec ya pouvoir na ye wana ez échec mboka oyo etambolaka na bilaka ya Fumu Kimbangu mboka oyo eze mboka ya Fumu Kimbangu eze na bato oyo bakaba bomo ina bango batangisa makila po na mboka oyo Noé te Abraham te soko David était mais bodi bonyo ko fanda na ngwende ya bokonzi otikali kotanga ya kimpa vita te o reconnaître Fumu Kimbangu te mibutu kumisato na boloko te tokozala be pauvre lelo bato pe bakomi ko raisonner tolandaki awa na campus baleli balobi président Kabila zonga omoni te ke situation ya Angola ekomi epai na biso situation ya Côte d'Ivoire basepelaka babakenda Alassane Ouattara kota wana ba français ba influencer ba ivoirien lelo bakoma kolela bolandia wana ngambo ya Braza tango ya lisubana na président Denis Sassou Nguesso ndengeli kelembezala mboka nini ba élection ekumba pe tozalaki koloba yango te bato bazena madufu bazena ma otokoloba érosion na ba cerveau bato bazena ba érosion na ba cerveau pauvreté okoko zala na mbongo okoko kaba $10,000 okoko kaba $1 million moze pauvre na mental na yo yango komona awe pa na biso $50,000 ekomisaka moto fou liboma aye na boîte oyo asombi masanga atiki masanga na bavere babenge na boîte mosusu basi aze kolala na chambre moko na basi mibale asimbi 500,000 te asimbi $50,000 pauvreté et pas y a l'opposo pembe montant wana eze chiffre d'affaires omona Bill Gates lelo baze ko kumisa millionnaire soko milliardaire akoleka na émission alati la coste ya pamba alati chemise simple po mbongo bakolakisaka yango na molato te mbongo bakolakisaka yango na kindumba te mais pas na yo bandeko balandi bo souffrir to kabona po ya mokolo mo lelo tokomeka na ino ko épingler durant tout ce temps pauvreté oyo tolobeli epai ya baindo eze pauvreté ya mbongo kozanga mbongo na libenga eze pauvreté ya kozanga koleisa bana mais biso tolobi pauvreté oyo biso tolobeli epai ya baindo eze pauvreté na basecteur nyonso pauvreté na science pauvreté na religion pauvreté na politique yango eze kosala avancement ezete pa ya baindo to marquaka le pas na bino bolandaki biso bokomela biso ba suggestion na bino ba mituna na bino
na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 mituna na bino botia bakombo tokotanga yango tolobaka tango yo olandaka fumukusu sans parti pris bandeko moko batikeli biso soko voice na WhatsApp koloba fumukusu azali mokongo te po ateyaka na kikongo te po asalaka bemission na kikongo te nako se donner peine te ya kofanda na plateau oyo mpo napesa biyano na biloko wana ezali na bino te kosala jugement ya nesongi ya nzela bosala mosala bapesa bino soko mosala bapesa bino ezali ya kozwa kokata ndambo ya mboka soko Congo dia ntotela kozwa soko Congo centrale na Kinshasa bozwa bosala mokili na bino mosala ya nesongi ya nzela fumukusu ke muzala mpanda na ngola ezali lisiko ya baindo lisiko lobiko ya baindo yango bapesa bango nsiku miasemono anza akolala te lobi na tongo alamuki alobi akomi président akolala te alamuki lobi na tongo akomi roi te fumukusu ayebi ke akomi benga président soko azali na mboka akomi benga roi soko azali na royaume eboni boni ozali na avion te omikumisa ozali pilote te naino bokomi te naino bokomite na ba réseaux sociaux c'est-à-dire boko koma ezali na biso te kofanda liboso ya etando po ya kosala bras de fer na bino éducation ezali ya kokesana tozwaka ba 45 minutes na baindo bola muka tozwaka bantango na baindo totelema totalaka pauvreté esengeli baindo totalaka baindividu te tango bino yimbo ezali kosala caravane ezali koleka balopoto baloba le chien aboie la caravane passe